Fidèles téléspectateurs de EH Média, comprenez que ici nous sommes à Pakadjouma. Tout ça, il vraiment descendre équipe Ekiti Awa pour nous solo la likambu ya moko ya mwana Congo. Oya azongi saki molimo na ina mboka ya and obino nyoso boyebi masolo na kombo ya Sintia. To kitaki na Pakadjouma parce que za moko ya quartier na kati ya ville capitale ya Kinshasa ko tuna bandeko nini oyo bango bazomona na likambu wana yango to pusani déjà pembeni ya mama la biso pona koyeba avi ya mama la biso eza nini na likambu wana. Mbote maman. Mbote maman. Awa toza vraiment précisément wapi Pakadjouma eza na commune nini? Eza na Limete. Maman, étant que Congolais, étant que maman moboti, moi la yo abimi akeli bala, o komi ko ka basango ke azongi a komi en morceau ba kati ba morceau na mobali. Ezo sala ondenge nini? Ezo sanga pasi mingi ndenge mobali wana memaki ye kuna ye montazui ye bakina ye kuna na mboka na bango, benje pe bazali awa ba otambo na mboka na biso ba koma lokola bango bazaba ba kolomboka. Bon siko ya kena mwasi omona libela ya pe poni ekolote, ba omoni siko ya asiminzela pa ke kuna ye motazwa ki ye na mboka na ye amemi ye kuna akoma kuna do na ebite makamoni ne lekaki kuna akene ko boma ye tina niveau ya kokata ye boye na boye bo sikoyo na gouvernement na biso ba lo banini na likambo wana penza oyo baenze basali ndenge wana po na ngai en tout cas baenze nyoso bazonga na mboka na bango. Merci, fidèle téléspectateur, comprenant que maman la biso agir étant que maman. Ça fait très mal les romans na maman moboti boti moi la yo et lelo oyo kalikamwa na maman mon côté à kosepela nango. Maman a pesi a vinaye étant que maman ma esilité à suivre to continuer. Nous sommes toujours à Pakadjouma. Tozaka wana pour la koyoka ba vie abandeko po ezape na kati kaka ya ville capitale ya Kinshasa à suivre. Awa tozana kati ya Pakadjouma ndé kaka tozolo ba likambo ekweleli biso na mboka Congo kobungisa ndeko na biso ya mwasi Sintia Kadima depuis Inde étant que moninga mobali okoki ko se compatir ndenge nini na famille ya ndeko na biso o babungisi. Bon, ngai vraiment eloko moko ezo sala nga passe pourquoi ba makambo ezo leka na Congo tozana ba konzi na mboko oyo. Na bo tozana ba konzi na mboko oyo o bakoki même ko silisa ba makambo oyo babomaki biso na Brazza oyo bazoboma ba Congolais partout. Ezo pesa nga passe pourquoi po moninga ndi naza boye naza mutu ya parti ya mokonzi na mboka. Na oki même collection carte. C'est que na lela même Joseph. Na linga penda c'est que mingi ye moko lo waza MI po biso to mona ka président mususu oya kolongola ye na kiti ya bokonzi na azate. Maintenant déjà ba makamba bezo salema c'est que yende phase de décision. Pour na biso soki to tombuki e koza bienté. C'est que le roi ye moko za mokonzi sengi phase de décision po biso to koyoka ye. Biso to koyoka ye nyoso oyo ezo salema pona ba congolais vraiment passe na motema fort. Mais pona ngai na préférer te que non peuple tombuka koza bienté. C'est que ba o nano bazana no likolo. Il faut pas une solution pour makamwana nyoso pour na peuple loba pour na biso tozana sima na bango jamais moi na mayele ayoka maloba papa na ye c'est que jamais biso tokoki jamais kosabate toza batu o toza la sima batu tant to lobi que non moi na oya sala ka likambu soki papa sali na nuté lokola papa soka sali na nuté biso tokoki sala na nuté tozo zela papa asala soki papa sali tende biso bana tokoki kotombuka tokoki kosala o biso tokosala toza déjà na kanda na makambango mais na pesi bino nyoso merci ba résoudre ba makambo na biso po totambola na kimia po to na président Musuteka Joseph c'est que soki ya salité et ozala passe pour na biso ba congolais. Merci beaucoup pour la participation na yo na espace na biso to sepeli vraiment. Fidèles téléspectateurs, comprenons que ça fait très mal. Ça fait très mal. Mutu moko te azali d'accord na ba acte oyo ezo salama. Donc tozaka kawana na kati toujours kaka ya reportage ya ndeko na biso ya mwasi oyo atika biso Sintia Kadima. Toujours car na kati ya quartier Pakadjouma na commune ya Limete. Fidèles téléspectateurs, comprenons que nous sommes toujours là à vos services. Toza na quartier Pakadjouma. Toujours continuer kaka kotambola na biso pour na sujet oyo et affecté Congo mobimba awa toza na quartier Pakadjouma na commune na quartier Pakadjouma na quartier Ofitra pardon na commune ya Limete to sepela ki papa sepeli a partager na bandeko ya libota ya Sintia Kadima oyo babungisi ndeko na bango papa étant que mwana mboka étant que papa moboti okoyi koloba nini mwana na akendaki libala lelo mwana na akomi na ba morceau et tant que papa moboti okoki koloba nini? Bon, pour na bibo. D'abord, il y a des solo moi na ba ya bien. Moi na kana libala. Oba juillet abali bien. Ba kenaye. Ba dossier kenaye ba so ba kufia ki so kinini so ba wela kinini to yebi na biso te.
Mais de faire au 4 mois, c'est trop dur. Et ça, vraiment, c'est de l'imbécilité. Il y a beaucoup de choses. Alors, première année, konjo ya biswawa ayati baza bato bien ou ka portugais ba grec basungawa bo wana batuti ba jo bana insécurité bato kufaka boni boy quoi. Merci papa. Namoni tozana si mama ipe awa mai moko ezochola. Tebite mayo soto benga ngokombo nini. Oyo eza kala o rivière. Tobena nako ya ko rivière. Kalamu. Oh maya paka jumate. Te paka jumaya maite. Kapa jumaya quartier. Te papa musicien ba ye mama ya paka jumaya ngoto ko tozana quartier. Maya likolo kuna. O eza ofitra. Mais OK, mais bino nyonso bozaka na kati ya commune limité. Siko bokabwani na nini bien ofitra na paka juma. To kabwani na mai wana likolo kuna. Moi mai wana mai nani? Mombel. Na rivière Mombel. Na nini kaboli paka juma. Oba biso paka juma eza concession ya mutu. Sikoyo awa eza pe concession ya mutu ou bien personnel. Non, c'est un quartier, même paka juma, même au fitra ya quartier ya mboka, ya limité, ya mututi. Ya l'état, ya mboka biso. Merci beaucoup papa pour la disponibilité. OK, merci. Tout ne tombera jamais, mouché tout pas affecté dans ma cambo. Oyo, awa tous les étudiants ya ISTA. Donc vous comprendre que ba étudiants ISTA pe baza affecté tant que bana Congo, balingi ba partager émotion na bango la bino batu bande ko na biso oyo boza libanda. Na pesi micro na ndeko nga à gauche. Bonjour. Bonjour chérie, okolo bana biso makambo ezoleka tant que mouché tout men. Au moins on ndenge nini pe okolo bana gouvernement ba gouvernement ni. Bon, nga à propos comme na yoki ou leki na en kuna esanga mabiente parce que on eza ko maltraiter bande ko na biso bango ba ndie bazala jamais otiko ka biso to sabama mabongo et eza gouvernement to aza ko encourager bango ba sabama mabongo to ezani. Alors so biso to bito to réagir à propos ambasali est-ce que ezala bientôt ezala malam yanga to senga na gouvernement a joie ba décision mo OK koki ko permettre na ba congolais que mitima biso qui à propos makamba sali wana parce que makamba sali eza bien te yépe azande na biso congolais akena ko luka kuna ceux qui ba moni que nande akena ko luka que ezate que na façon ba sali wana que eza bien te biso en tant que congolais na CP makamba te gouvernement a joie conclusion à propos makamba wana. Merci. Bonjour. Bonjour papa. J'ai fait que votre langue miss n'a pas commis. N'est-ce que les la traverser na biso wana de moi plein. Second a tuni. Muto na kufi. Pardon, gouvernement end. Ba ko futa biso. Bon ndeko makambo wana nyonso na ba précision lango ebimite parce que en réalité il faut pas dédommager pour akufi na mboka na bango et puis indien mu Congo indien muto abomié donc il faut mboka la bango ne dédommager mais yo étant congolais na pas wana non bi ke miso vimbi oleli tu na ba question faut zungsanga te yo tu na ba question to ebi ke ndeko na biso ndenga akufi bimisa ono so zana wana kanda siko ndeko na biso na kufi to wana kanda makasi to biso bana mushet biso ko to soko sali mabe bakanga biso. Nous avons besoin de l'État congolais doit charge. Doit charge non pour biso ko toke ba bomara biso. Biso ko to bomi bino ba ko futa bango. Ba ko futa gouvernement. Biso pe ko ba futa biso pour ba bomi biso. Nous avons besoin de la certes ou la fordon nous avons besoin. Merci. Maman la biso to moni yo pe awa osimba mina sango ya pasi oyo ezui de family bota ya ndeko na biso Cynthia Kadima émotion na yo ezali nini? Merci moi na ndenge opesi ngai vraiment ezali libaku munene pa na biso ba parents loko ya biso to boti bana to sengeli ke mwana koli na komi espoir ke mwana koli nga mama na komi o bénéficier moi quelque chose na mwana loko ya mwana koma ki niveau ya kobala c'est que libota akokai kosunga baleki na ye nde siko to yoki ke babomi mwana mwasi wana epesi biso baboti parce que au moins ki akufa liwa ya maladie na hôpital niveau ya koboma mutu pe ko kata ye pe ko tumba ye ezo pesa biso pasi
na mboka na biso na Congo wa mingi penza tomoni bapaya bazoya mingi baofanda bien baolia bien bazolala bien mais komi kaka mikili mosusu biso soki tokoti babomi biso pe leta na biso basaka eloko moko te mais bango ka biso soki tosali moindre erreur awa ou bien ata kolobela mutu bakokanga yo bakotortire yo bakotinda yo prison ota ya bambula mais bango bapaya soki basali biso eloko bango leta na biso basala ke eloko te mais eloko moko tozosenga papa na biso Kolomboka chef de l'État azwa likambo wana en charge pona nokie comme habitude pona tomoni wana commission ki 40e fois na mboka na biso Congo yango wana topesi kaka l'État na biso bazwa likambo wana en charge baluka moyen ke basolola chef na biso chef de l'État na moto ya chef de l'État ya Inde bango mibale bakutana basolola likambo wana malamu pona so ekomi habitude mbala ya sima biso moko tokozwa mesure biso population to revendiquer na ndenge na biso yango wana topesi bango kaka te bazwa likambo wana en charge basolola bien soki basololi bien te biso ba appareil tokozwa mesure mosusu yango wana nde napesi kaka te bazala na masolo a bien ba calmer biso ba appareil bien. Merci maman pour la participation. Fidèles téléspectateurs, comprenons que si j'ai touché dans mon nyonso. Parents, moi, maman, papa, pour les passer de quoi qu'il y a mobembo, te bandi qui a qui pilier ya libota na yende ko sita banda ko sunga maman. Donc comment na maman denga zolela donc moté maman eza ya kozoka. Moi na yo la zonga ta mobimba. Allez la moi na ne mobimba mais moi na zozongele ya ba morceau. Azoye bateli so moi neza wapi mukonga moi neza makola moi neza wapi. Eza pasi vraiment ba continue biso so boza na mitema te eza pasi boza na ba famille. Ata bino le problème binote ba famille na bino pe ekoyi kokomela bango o ezwi ndeke takuko sekate bino biso nyonso bandeko ba congolais o toza libanda toza la mobiliser la likamande ko na biso sinta potisi koyo suite ya malonga nanu ezwami te mkolokore ekoya eyebani nanu te famille soki bako dédommager soki pe ndenge nini eyebani nanu te donc toza kaka mambo eza nango kaka na mbutu kaka bongo mais tozosenga kaka ke nzambe asala ngolu ya nzambe vraiment ekita po likambo yango et si la vraiment na ndenge ya malamu eza pasi na bino so besoin na biso na EHP Media. Fidèles téléspectateurs, toza kaka toujours na kati ya quartier Ofitra, tozo continuer kaka sujet o yande ko na biso Cynthia awa toza na ba jeune ba élève o bango pe baza na pasi wana bazo kabola pasi na libota yande ko na biso Cynthia. Bonjour maman. Bon na likambo na eleka ki ya ndeko na ngai Cynthia itaki élève nga pesa le ngai pasi makasi. Bon ba india façon ba ko maltraiter ba congolais na mboka na bango eza bien te kotala bango so baza na mboka na biso to akia bango bien tozala na bango bien. Première fois babomaki ndeko mobile, deuxième fois babomi su ndeko mwasi. Donc gouvernement pena ya mboka na biso ezo makambo pena en sérieux. C'est le moment de prendre des choses en sérieux pour et comme il aura habitude et se manifester à chaque fois neto aboye donc toza bien te na mboka na biso tande to yambaka bango. OK na zone de mona ba magasin bendien, OK na ba boulevard yo mo moni ka nde ba otunga partout to sotika bango mais biso na mboka na bango to a maltraiter makasi. Si c'est comme ça na elo na osenga mingi na mais c'est le président son excellence mais c'est le président de la République Joseph Kabila Kabange na gouvernement mobimba ba s'occuper na makambo ba zonga sérieux si c'est comme ça tozwa pays na bango na biso to kabwana bato baza kuna na Inde ba congolais ba zonga o pe ba india pe baza biso pe to sani to zonga c'est la bango to zonga sa bango na mboka na bango po bongo komi déjà habitude ezo sala nga pas si siko moi kuna ba makambo susu eza tende konanga moi si comprendre émotion na ngandi na zana ngo tant qu'élève yango na préféré ki na bimisa mwandambo gouvernement penda ba zo makambo en sérieux c'est le moment de prendre des choses en sérieux vraiment ba s'occuper na makambo po komi déjà habitude même lundi dimanche bana lundi dimanche 9 mi fata vraiment ni va bongo mais c'est pas bien vraiment. Fidèles téléspectateurs, comprenons que et ça passe et ce soit dans mon thème. Bah ni les mususu kutu to yeba kite to yoko découvrir en 9000 francs imagine-toi. Par an oyo azana mwana pas même $10, moins de $10 parce que $10 est comme na ba 100 et 10 000 et quelques. Mais mutu azosa la semaine mobimba mona musala pe ya makasi journalier pesa mekako zongisa be pesa brique zongisa boye pendant toute une semaine pour gagner 9000 francs. Il faut foutre ndaku, il faut foutre mai, il faut tangisa bana, il faut alia. Où allons-nous jusqu'à Banabiloko ya boye 9000 francs sont divisés par 7. Et puis c'est combien? Donc la journée où tu as bénéficié d'une affaire, il y a un point sur qui combien de dollars?
parent mobimba auzaka bénéficier na ando akolesa bana nini akotangisa bana ndenge nini eza pasi donc ngakutu pona ngaye na moni tina to garder bandeko ba endiete na mboko po baza mitema mabe baza penda mitema mabe donc esengo ezalaki ya biso lelo ya kokabola na bino sujet o tozalaki mingi na sujet ya ndeko na biso Cynthia tozalaki nango na paka tokoti nango na kati ya tokoti nango na république na kati ya quartier république na avenue république na quartier Ofitra toujours ka na kati ya limité pona ko sepelisa bino pona ko koyoka oyo bana ya mboka baza ko partager na libota ya ndeko na biso Cynthia ba merci vraiment na bino nyonso bo pesa et HP Media Confiance donc tozawana kaka po devise na biso eza c'est servi et non c'est servi donc tout ça on a pour notre ça et la cabine comprenons que awana et HP Media ezali se servi et non se servi donc biso to sale la rane bino pour misala et keneli boso merci à boss Edo Amani depuis Londres motema ya mama Gêné Amani merci beaucoup à Cordon Doudou Kiambeli et merci beaucoup à vous le réalisateur de réalisateur équipe Bumba Mobali Atembe donc rien à dire rien à commenter bino non so bozota la biso to linga bino mingi tozaka ka wana pona ko pesa bino o nyonso ya malamu o ezoleka na kati ya ville capitale ya Kinshasa et silité à suivre.